Bandeko nalobaki bien biloko ya Karine Mokonzi ekotekama bien kobanda na 2023. Me bokotala ndeko mwasi oyo nazotiela bino ye anegosie kaka asombi eloko pa Karine Mokonzi. Bokomona ye na image asombi eloko pa ya Karine Mokonzi. Bino moko boko juge. Nga na yebi te soki naloba nini na pesa Karine Mokonzi. Merci ton apesa etor pa tekeli eloko avant. Orke biloko fo etekama na 2023. Wane la kisami po muta pesa commande. Commande eza nango mabete obengi opesi commande. Soki po ningo pesa partia mbongo na yo pozala sir opesi. Soki po ningo pesa mbongo nyonso opesi. Me biloko na yo ekozala livre na 2023. Bandeko naloba mingi te tokende na mwana mwasi oyo. Bokomona na image ye asombi ayokeli papa robote ou bien asombaki avanga na loba. Me asombi ba image na ye ekomeli ngai. Na moni penza na botala kaka bino moko oriena lobaka. Mbote ba papa pa mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Olingi kosomba muntuka Sudouane benga Denis Bojoma. Okosomba muntuka na talo moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko. Bomoni bandeko botala ye yeyo. Asombi robe ya Karine Mokonzi. Tango asombi robe akomosala kaka makambu neti la baronne. Bandeko na yebite. Soki na lobani bisikoyo. Ye eloko muswa manila nute. Surtout soki nga nazalaki ye. Nazape na Afrique. Na ningai na bada kosomba liboso. Na kanisa. Sani. Po. Biloko koliebi makambango. Me yake somba robe. Ya la baronne. Tala nenga komi. Akomi kobina. Akomi fier. Akomi. Donc makambo nyonso. Me prière na ebite soka zobeta. Bandeko bomoni befe ya kosomba mbangu. Oriepe ndenga sombi yango abomba ti 2023 ya bandi sikoi. Bomoni nenga komi. Nga nazobanga na ebike bokoloba. Kokoma lokola Karine Mokonzi eza bien. Bien sûr, eza bien. Mais ye aza Karine Mokonzi te. Nga na monika parti oyo. Na ebite so akomisu na parti nini. Na ndimi pete akozwa mobali lokola eka ou bien na ebite. Atuka bandeko. Na zwi mwa vertige. Na so mwana makambo malamu na koloba na ndeko mwasi te. Na makambo mabe. Na zo mona pete soki na pesa la baronne. Merci ton a condamné la baronne. Na ebite. Mais loko na yebi kaka la baronne a tekeli ye robe. Ndeko mwasi abengi. Atungisi. Robe yango wana talekei. Ndeko mwasi
Bon, na évité soki robe wana puissance, oui, pouvoir ezali parce que eza robe ya icône. Mais na kati Afrique ndenga zobina boye bandeko tala. Soko za yo ozakaka yo. Soko dingo koma lokola la baron ego simbate. Siko soki robe wana mute komisie lokola la baron et la kisina okoma la baron. Ah, en tout cas zo lekelanga explication zarate. Ndenga ko expliquer na zomona te. Asombi robe akomobina akomolia mais so biloko esili na ndako. Karine aliaka mokolo mosusu une fois, mokolo mosusu 3 fois, mokolo mosusu 14 fois. Pe biloko différent. Siko ye kolia kobina. Awa pezo bina. Siko so mai kangami. Akene toka ndengeni. Ana babido. Karine toka mai te. Même na Congo, azaki na bonne. Azana ba disciple. Azana équipe mobimba, ba bureau. Azana ba garde de corps. Neti ba nene ya kelo. Azana ba muta memelaki saki. Neti Yvette Kalombo. Azaki na bato ebele. Alors, siko awa ya lati robe oya la baronne. Bandeko, il fallait sombata robe oya yaki sika. Robe oyo la baronne nenga lingango. Bandeko, la baronne robe oya asali nango 3 ans. Il fallait pas asombango, il fallait ngai. Bon, ngana kolata te. Nga fallait na sombango po la baronne asali nango 3 ans. Na ngana sombango na cadre ya ba trésor, hein? Trésor, bobi trésor, na ba trésor pour tout te. Na zo ba trésor ezali. Bino bozobi trésor eza or. Non, trésor eza or te et ape diamante. Trésor ezali et loko moko pièce moko neti ba antiquité biloko moko rare. Yangwana trésor. Donc neti robe ya Karine yo. Asa nango 3 ans. Alinga ngo kaka. Alata ngo kati na mukola lelo. Mukola lelo kuta nango te. Basombi yango déjà. Donc 3 ans asali nango. Alata kango pe mingi. Elakisi eza trésor. Nazolo ba pete ke pona kozwango ke nango na kibanganga. So ke nango na nganga kokufa. Partout ke nango ba kozwa problème. Ezakaka foko tekango na kombo lobi penzaki eza robe ya Karine Mokonzi. Tina ngani ngana sombango. Comme trésor na bombiango. Jour na organiser vente aux enchères na tchela mbango wana mutu na mutazo tia prix. Muta liboso ye. Ngana koko tia boye. Na lobi robango na tiango moins cher. 100 €. Oya linganga tombola musapi. Muta tomboli musapi. Simana lobi. Nani aleki ye na plus alaksa atombola musapi. Yo pe combien? Atomboli musapi. 150. Muso akolinga leka wana. Alobi. Ngai 200. Mususu akoleka kuna 250. Siko mususu alobaka te akofanda calme. Azotala bango. Tanga moni misapi azotelema te. Ya lobi 2500. Akati bango tu bafandi nie. Siko tango bato bakofanda nie moko akozala lisusu akolinga tala ye tango azokende kozwa ngo. Tango azoya po apianga mbongo azwa robe moko aloba 25 000. Bomoni nganinga na bombango na cadre bongo trésor. Po robe oyo Karine Mokonzi awumeli nango. Nayebi te so awutaki nango na Afrique. Mais na Verviers Karine Mokonzi naza komonika nango robe. Omona Karine Mokonzi azokende lida. Akoti na balabala na muke esima. Alekibo ya patsori kota centre-ville. Po ya banda okende mingi lida likolo te. Kote na bango. Aza okende lida ese. Apasoli ka, pasoli pa. Bako tambola. Na mwana ya mwasi. Moko.
na garçon moko ya nzoto minene boy. Na kanisa zaki wana pona protéger Karine soki muta kobeta ye. Bon nga pe na laki wana pona protéger Karine mais Karine aza komona ngai te. Yango wana ebi robe bien mais lelo la baronne atekeli mwana mwasi oyo robe azwi robe ye wana komi na robe nakanisa mwana mwasi akoza ata mosu mère invisible. Aza nani mwana mwasi oyo andima kosomba robe ubi aza ndeko ya majaki ekoza bongo te place onde nazo comprendre te bandeko oya kokomande biloko pa la baronne benga telefone ezali ouverte ya ngai te pardon. Bon okobenga ngai mpe soki oza zozo to soki ozokoka kozwa la baronne te benga ngai me kotindelanga mbongo te benga nga natia na contact naloba eloko oyo olingi soki frigo soki olingi nini ale ngai na kotia na contact olobi soki mpo olingi voiture la baronne mpe na voiture ate kozala na kombo na nga olingi voiture olobi kaka. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.